sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Voilà, République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Mbonda Ekolo. Magazine d'actualité, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Bonjour, bonsoir, à travers Bonda Ekolo, magazine d'actualité. Tellement ébélé, la Bible, tellement ébélé pour que Bolanda, édition M. Mokwalelo. Confiance et fidélité pour Sarabiso. Il y a des qui pousser biso toujours tout qui partout pour que tout même la bino information et à temps réel. Le développement de la République démocratique du Congo à travers nos provinces qui sont réellement les vrais acteurs au Sénégal, même le développement dans la province Haute-Zali. Le temps que le Congo est bonga, Congo est bonga quand la ville province à Kinshasa. Bande ko bakenda partout ba mboka ba paya, boyebi au coup l'Europe, ce que la France, exemple. Au coup que tout Congolais ou bien étranger tout va vendre dans la Paris, non. Au coup Baïké, basé dans la province, il y a France. De même manière, il y a la Belgique. De même manière, il y a les États-Unis. Il y a l'État de Bazali, Vandi. Il y a la capitale. Mais qu'est-ce qui fait que le Congo, c'est comme si le développement de la capitale. On oublie rapidement que nous avons plus ou moins 26 provinces. Or, toutes ces provinces-là, elles ont un développement pour que les Congolais soient fiers de vraiment la carte Mboka naï. La FSA nous bande que Belengabi, mon école est vraiment ouvert. Ma numéro na biso yangwana. So yebi ki ozali un vrai leader et que ça ba projet malamu pour le développement ya Mboka na au Congo. Na ba secteur nyo surtout, na ba compartiment nyo surtout, benga biso ba numéro na to yamba yo. Toto la fois passée, peut-être yamba ki ndeko bo mona na plateau na biso mona Mboka, Mathieu Tangumba. Azali président dynamique pour le développement de la province de Kwango. Et souvent, il est toujours attaché de nous pour que Abunda, il a changer l'image de la province de Kwango. Merci les Congolais, les Congolais, et belé bon manifestants qui réellement qui bilu bolingi mboka na bino, bolingi province na bino. Dans une plus ou moins l'émission la Bible a plus ou moins 300 appels. Plus ou moins 300 appels, il y a ba WhatsApp là appel direct. Je me suis dit de moi-même, hein, c'est que les Congolais belé balinga ba province la bango, mais c'est comme si bazanga esika ko lobela. Bana Kwango ba manifestant qui est belé. Mais Nathalie non, to ko tika ngo boti funa benga de ko azonga sur la plateau pour que ensemble na yeto solo alikambo o tali province ya Kwango. Mais ce qui ba population ya Kwango baza est belé en la carte ville province ya Kinshasa, na ba biso benga biso apate ba bukangalonzo kuna likolo na ba côté ba Kasongolunda ba benga biso merci na bino belé ba dekoza kata Kasongolunda bolanda biso. Na subi ba message na botinga na ba WhatsApp na ba appel bo benga bonda en direct vraiment félicitations parce que vous avez amour ya patrie. Mais ce qui population baza ko reconnaître que baza eloko biso ya valeur te ko le ka province na bango. Mais ba acteur ko sekeli ba même ba défendre pour la province wana. Parce qu'on manifeste monter malamu devant bango.
est-ce réellement que la population là satisfaite? Population là va voter dans la députée. Population là va fouler mon kakosua pour le comme ministre. Population là va passer au bolingo la bango pour que yo sunga bango la retour au bosani bango. Habité na continuer encore ko benga mwana mboka watangumba c'est pas là que na analyse na ye belé bozala ki bo répondre à analyse na ye. Na bengi sur le lot tozali kata plateau oyo directement na linga to kota na kata ben émission oyo to solo là. Nini eza ko bloquer développement ya province ya Kwango. Pe ba acteur nini oyo esengeli ba même développement kata province wana. Le président Mathieu Wata, bienvenue encore de nouveau dans l'édition Yamonde Ekolo. Merci directeur Yamonde Ekolo Alain de Wamona Mboka. Vraiment tous ensemble na pesimbote na ingénieur Mateta. Vraiment na ba cameraman surtout na biso bazala sima. Nzamba ba télévision vraiment ndako ya magaba paya te et bénéficiera pe ma pambolité ndako Yamonde Ekolo ya mbakabatu. Merci pena ndengo yo mukolobi na remercier ba Congolais na ba Congolaises au bazo continuer ko benga à chaque fois ba benga kayo il faut zonga lisusu a continuer ko leka vraiment na yo kaka au benga nga à chaque fois il mo continuer nga ba audio vraiment naza wana naza molobeli ya province ya Kwango na nzela ya ABG et liboso na nzela ya dynamique pour le développement du Congo o ezali pona ko soutenir Congolais na Congolaises o azosala eloko ya malamu yango tosengaka bakota en contact na Yamonde Ekolo bakozala mbala moko connecté na ngai ba bien o bazosala tokoya kolekisa yango awa donc kuna associé ezalate vraiment naza développement ou rien na province ya Kwango soutien na Congolais nyonso to azosala eloko ya malamu ou rien na province ya Kwango ngai na yakawa mais si mananga yoke belé toze belé. Nous sommes déterminés tout bien à développer côté la province nabiso. Voilà notre souhait. Tout Congolais si kazali atelema aloba debout moi na Kwango biso no tokene liboso vraiment né na lobaki na lobaka chaque fois na kolembate pour na Kwango na kotombola mongo ti mongo jamboka koyoka pe ba Congolais ba o ba changer mitema baza mitema makasi mitema mbindo bakobongwana pour biso no tomima développement na porte d'entrée province oiza ko sala po bato belé balé kawana baya kokota na Kinshasa. Donc voilà, merci lisusu ndenge bofongole linga porte na Yamonde Ekolo. Voilà. Merci beaucoup, président dynamique pour le développement de la province de Kwango. Debout pour notre province de Kwango. C'est comme si la monnaie est comme les alliés. Moi, le lac debout pour la province de Kwango. Il y a des alliés la carte dynamique. Vraiment, oui. Et ça parmi à Basiloga Nabiso, debout moi na Kwango, tokene liboso. Moi na Kwango, il y a des gens telema. Telema, ningo ebiko telema. To longwana ba biloko moko ya ba distraction. Na kati wande na lubaka to longwana mambo mutaye apesi bino ba polo apesi bino ba chapeau apesi bino 20 000 francs 100 000 francs pour vous voter au finish comme si abotama na Kwango te aya peut-être belé ezala pona ko sutuka parce que là ndimate na vie akokoma akozwa akokoma bongo mais bato ba komisier zo comprendre mala moko abosani ba vrai ba ngwana zo ba ingrat donc ya mona ba vrai pe nzamba salaka te lelo na génération oronde to monde lelo ba Congolais oyo a telemi penazo mais je m'appelle belé vraiment m'appelle belé merci voilà donc je m'appelle belé et moi réellement qui ba Congolais baza vraiment attaché na esprit à le développement la province bango mais lelo côté la province ya ngopé ya Congo la ba secteur belé parce que ba secteur surtout congolais ya kokufa donc to ke ba compartiment moko moko to beta ba mokili sur la ba compartiment sportif to beta pe na compartiment ya sécurité to beta na compartiment ya ba agriculture to beta pe na compartiment ya ba élevage to beta pe na comportement ya ba infrastructure local la ba infrastructure scolaire ya ba infrastructure otonga ba nzela sera ngonga nzambe ngonga ka eko tambisa biso c'est to kosuka to suki voilà mais quand même dis-moi que ba congolais ba retenir au moins que tu parler quand même le mois de développement ya Kwango ba congolais ba bengi belé ba féliciter yo na ba analyse de ça là pour la cadre de développement quoi même ba tininga encore na bisa yo merci na toutes nos questions moko la fois passée ba bi ba mona kayo voyez je me suis toqué pour d'autres le ça élément sport au italien que Kwango province de Kwango
capitale bino kenge eza même pas na stade na balobi que ozalaka beaucoup plus aussi attaché à sport pour bayebi ozali leader monene epi na kati ya AS Vita Club mais kota lelo oyo malgré stade wana bakoki na bakobongisa yango te moto azwaki même motu te asala yango aéchoué nango mais yo etaki président dynamique pour le développement ya Kwango pe cadre ya ABG ya parti chef Jonathan Belsu Kawata ba stratégie ni oyo ozala le poke o be mama yé la sport au continuer à AS Vita Club au kende ko lukape kuna bo que d'une manière à autre de manière que province ya Congo et la muka ata na sport à pas football. Oui, merci mon Pansango. D'ailleurs, tu as créé qui dynamique pour le développement du Congo. Nakati wana ba docteur Bazali, ba Jiris Bazawana, donc tous ça ba enseignant Bazali, dynamique pour le développement du Congo et kokutanga en tant que opérateur sportif. Vous comprenez? Naza donc na monde ya sport, on a maîtrisé na niveau au sakanate. Na kotala na mboka na ngai na province na d'origine sport ezalaka te équipe ya football ebetaka voire même elongo na Kinshasa ya kobeta ta match amical awa ezalaka te ata jogo pa balonga ke babi joueur bibi na équipe moko ya Kwango azalaka te et surtout l'équipe de Mourir bozango bayaka bayaka qui va se taquer l'équipe à bayaka batamu ya kamo azate to tiaka ata joueur te mais na leka na média na joa na leka na média voire même na bamboko na kenaka bayamba nga na kombo équipe wana mingi mais passe na motema na mona ikena c'est le moment exactement tant na koma vie na za suko kokokate ko s'exprimer na micro na ya kolobati bakosekanga bakotuna ngai bakotuna yo nde kasongo ka hoya si sabidi mumbasi ba kumwen so kite le bando tula tango kala kiki mosala de yo watangu batango zalaki osalaki nini ya kapesa la capacité ezalaki ya keza capacité grid mateta ya keza la capacité tango zalaki kasongo te ya biso alope a sonam alobana biso bana bayaka tukala kimos tokutana mu réunion poto tombola kwango na biso donc eloko wana interpella ngai interpella pe ba kwangole belé de moni tozali tosala dynamique ngana yebisaki bango na tombola mungongo les politiciens kwangole na kutana na bango eza na batela ba téléphone na yebisa bango ngana ye na eloko na ngana maîtriser yo kuno za enseignant yo kuno za docteur ngana sa docteur en droit onga boye na za na économie na za makasi boye to sangana to tombola kwango na biso ngana ye na mambo ya sport ya ngwana eloko uti ko to na ngai na sport lokona na za na maîtrise kuna nde ozomona na minute tozoloba awa ba lettre déjà ils en a couloir ya ba continuer surtout ya province kala mingi te bonne nouvelle pour na batunyo surtout nde na lança ki natika kalikambo te na mbongo te mena na mayele côté sport na ye nango batu bakozala surpris te poto betaki ba porte na ba politicien belé na batu tout to betaki porte depuis to annonça ki to kenaka na yo to ke kuna na bino à part wana to annonça ngo kala mais tant on a ça to sali dynamique na lobaki ke ngana ye na port na ngana makambo ya sport na province mais to bandango na tournoi wana to ko détecter to ko tala fèche a bimisi to ko betana na ba terrain terrain bozala ba terrain kenge ko capital mais ata terrain de terrain ngo zala kala balança so terrain bateta bozona bon tala terrain la bino ngwala terrain la bino wa bijongo terrain ya patriarche Christophe Mbosso yango wana lelo inachevé beba et buka le créba érosion ba ko beta ça va bien ça la bien à partir de la travaux de baby ça terrain la de botika ngo so bo ça tourner la terrain bon bana kenge je crois na habité na zalaki na 316 na moni terrain ba clôturer na mandala là où tango a pour les osalema pour la lettre ndenge na lobby déjà na ba konti ya police et ba présent ya entente ce qui est ali entente ce qui est ali déjà lettre ezawana na gouvernorat ba continuer surtout ya province déjà lettre eza na couloir na bango d'ici lobby déjà tu reçois réponse que non bangone surtout batie mukoloto déjà lettre koti mikoleko ya to ko legaliser so wato ebisa bino ba poule ndenge championnat tournoi na ekobetama to ke musika côté to betaki porte ba accepter biso tournoi wana ezali de deux comme monango tournoi ya football première édition Jonathan Belsuka Wata pour mutandimi pour eza pourquoi Jonathan Belsuka Wata bon pour na andimi ko financer yango
financer tournoi pour alingi jeunesse. Est-ce que là tout le monde question pour faut éviter pour moi bloquer la polémique hein? Voilà. Est-ce que vous avez eu le temps à mettre porte pas à ba congolais et belé parce à niveau il y a politique, à niveau il y a action sociale tout ça vous mettre porte à bango va répondre était quand tu réponds le président Jonathan Belsuka. Oui, ça fait 2 ans non. Bon dénommé tournoi de Belsuka. Ça fait 2 ans. Na kuta na bato belé. Vous connaissez pas avec pas oyebi na nzela na senga ba audience na ba politicien belé tozwa oyebi kaka biso ba congolais wana identité na biso minene moi ba n azomona ki non soki to yambi asala eloko wana akoma lusu lokola biso et pourtant ngai identité na ngai yangwana na lobaki dynamique le Mekitisaki comme président en qualité président pour le développement il y a quoi au Mekitisaki au beti ba porte na beta ba porte ba répondre yo te mais o ndimi di moi ko répondre yo le président Jonathan Belsuka Wata président Jonathan Belsuka Wata ezala teke no pona za communicateur na parti na za cadre non andimi pona jeunesse ndeko na ngai un vrai politicien hein un vrai papa ya bana oyo alingaka kotala ba action ya jeunesse football esangisaka mutu nyonso to football elongolaka gouverneur ya province kwa ngwaza muta parti mususu Jonathan Belsuka Wata za président ya parti autorité morale ya ABG opa mutu boy vice gouverneur oboy bote football esangisaka mutu nyonso mona pena chef de l'état zo yambana na garde du corps na ye zo comprendre le chef de l'état zo yambana ministre il y a pas de divergence dans la esangisaka yango na ye ko annoncer na yebisi bana kwangu benda eloko na yebisaki bino nde na yebisaki na lembaka te na yebisaka bango soki édition wana tournoi wana ebetamite po tournoi wana ezomema biso mbala moko ba activité sportive ebanda na province na biso ya Kwango tournoi wana soki ebetamite na yebisaka bango ezangai te ezali ba politicien na ke ko beta ba porte po evane tozala na yo to ça magazine monde ekolo makambo esalama sur place na ville province na biso kenge peto les cas sous na radio ya radio l'écoque na pesi bango surtout mbote be miso tozo sala fo ele kakuna OK autorité morale alandaka batu tout bazana ba kaemba ba wapi balandaka radio l'écoque bazo déclarer tous les 4 coins ya kenge be miso ezo le kati c'est pas bon zon pande toluka développement ya Kwango ba biloko wana ba toka jambe tolinga ngoti biso tozana ba international magazine monde ko leza babilo moko te babilo moya ko bata maya te biso sala babilo ko na te biso sala ka professionnel vous comprendre yango na yebisi bino nyonso to bobongama déjà lettres za na ba couloir déjà ba bureau ya ba continent surtout ya province mikoleko ya na koleka lisusu awa pona ko partager ba pool ndenge ko betama pona terrain o ya kenge bozuba uti ko landa ba image wana ndenge mateta uti ko balancer to yebi pete soka zo balancer lisusu bozola yangwana zo balancer wana donc boye ba yango ke ekozala la faute na biso te bana kenge bino mo boyebi peut-être équipe ya kenge o ekozala sélectionner na tournoi e bando beta mingi na terrain na mona ki na 316 ba kwa mususu non tournoi kabwana ba territoire ba village tout ça to koyana ngo awa okoyeba non to kitape sur le terrain parce que biso linga to mona bona ngo ndeko ça oui to tambola na bokasi kaka il y a notre premier vraiment motoyo partenaire sponsor officiel, sponsor officiel qui est le Jonathan Belsuka Wata vraiment merci na mutema malamu bakwangole afongoli mutema malamu pona ko soutenir bino jeunesse ngabe que le président de Brassa parce que aza Eli na Kinshasa comme député national Eli na province ya Kwango comme député provincial non de Kwango donc yango na lobaka banda belection banda na Congo ba poni na deux provinces et salamana nous te na Congo mais salami kaka na Wata donc moi bilaka yango na bisaka bato na biso bayaka soki tango chef papa na bilako mi chef coutumier mwana liboso akobota la mikolo wande babengaka yo Wata Wata ezalaka pouvoir na tu zali be mwana liboso et pas papa ya mwana liboso te kaka tango ata papa bino azaki enseignant OK tango papa na ngai aza enseignant tango akomi mokonzi akomi chef mwana kobota ya liboso sika wana Wata Wata eza pouvoir OK donc zwanga Wata ndenge umona kwa Jonathan Belsuka Wata ngumba que je suis donc zwanga ti pouvoir ndenge bozwaka Yesu donc eza un peu santu eza milimu bayaka ba ko lubaze yibu kidi songi la Wata alors bo sepela bo beta maboko to kangi porte te soki pe mutu mususu alingi aya ko financer pour na tournoi wana
o kala mingi te to leka lisusu ato ya ko la kisaba pour ndenge ko betama na bamboka nini bamboka nini oyo ekozwa accès ko beta donc ba contacter biso kaka na mbonda ekolo ba numéro ezoleka wana ba kotia bango en contact na biso bokoya tokoya kotanga pe ba kombo na bino awa tout le monde ba sénatrice ba sénateur ba député national ba député provincial et surtout tous l'implication ya gouverneur de la ville gouverneur ya province ya Kwango monsieur Willy Bitwisi avec beaucoup de respect aux alliés jeunesse bazotalela yo na uti wana na tamboli tous les 4 coins na 4 coins ya province bazana besoin ba mona yo bazana besoin na ba mona yo o na zolo bena mambo sport avato ko tama mususu ya biloko mususu ezanga tozana besoin na ngosu na Kwango te o ezolika wana neti ba kokanga stade oyo président Jonathan Bialusuka wata donc le candidat tout na yo parce que tant bozo ko renommer tournoi moko ya ya le président Jonathan Bialusuka wata to ko beta kana bazelu nanu sportif nini oya ça sali déjà pekuna. Oui, merci. Ndenge tozali awa na popoka baka misala ya nini ya construction ya stade mythique elingesa la masila toute première fois na province na biso malheureusement misala katanika boye. Pourquoi? Décision et banité tilelo. Là où nazo ko interpeller combien déjà kuna ko bandana misala. Oui, non, misala bandaki baye bakati misala. Décision euti na gouvernorat. Notre gouverneur Willy Bitwisi là. Vraiment ngai naza kwangolé. Na uti na Kwango, je crois Olanda ka ba émission, tozana na groupe. Ndenge directeur de Walobaka. Tozana na ba groupe ebele Olanda ka Moni sport et sangisa batinos. Notre gouverneur kwangolé surtout akosala ba action ya bien pendant que vous êtes gouverneur. Donc ezali le kumu pona yo. Ça aussi succès à bandana. Et ça succès bandana yo, mais comment mutaya ko kosa yo? Ezana te papa mususu ba ya ko kosa batinere. Notre gouverneur, tozana besoin na yo. Dynamique pour le développement du Kwango na Kobos na Kolobaka ya ngote, vous étiez les premiers tango oza et les gouverneurs. Na benga yo o fixa ngai rendez-vous. Mais suite ya misala ya politique ndenge kasaka yango ya mangate. Po benga nga na oyo kaka appréciation na ngai, ben mission kaka ya mbondekolo. Ne na pesaka makambo. Ne oyaka ko proclamer nga oya manga. Malheureusement oya manga ite. Mais jusqu'aujourd'hui, ah ezaka la vérité. Soko sali malamu, sali mabe, ah wakaka. Ngai na koloba soko moni yango mabe bon na ebité mais mukolo comprendre que nazo sala bien pona yo mais monsieur le gouverneur comment ko arrêter misala ya stade o mwana mboka Jonathan Bialusuka wata azo sala na kati ya popoka baka bo kati misala bagarre d'esprit ezalaka entre babino non bagarre esprit ko zongi sa province na biso la mais c'est ça le mal aussi c'est pas normal tu bizarre mais ça ba acte tout poser croyant que zo sala ngo pour que bamona yo danger mais on détruire milliers de personnes. Et si quand on a organisé tournoi à football boy, oh c'est la toute première fois, première édition. C'est la toute première fois dans ma province. Donc tu as la sécurité. Hein? Et salami na mandat na yo, vous êtes gouverneur. Et ça succès pour la mandat na yo. Au finish na suka ngoyemi to pesa. On peut ça titre pas champion. Normalement, yende mutako pesa nkeni wana. Mais nkeni wana ezo utawate. Ezo utana Émirats Arabes. Ini. Ba coupe ko pesa makuna ba to ba varet. Diaspora donc coupe eza kuna déjà na eza na ndako na ngande na zolo baboy. Asi so mama ya 2 mois. Na tika ki yango kuna eza wana na ndako ba coupe au premier akozwa na deuxième na troisième. OK? Na ba encouragement ba jouer ba ko bima wana ba ko sala équipe o équipe banda ko présenter province na coupe du Congo penali na foot nyo surtout wana na mandat ya monsieur Willy Bitwisi la bande ko nyo surtout ba Kongolais bozolanda o boliaka bosolola ka bozala après na notre gouverneur vraiment na lingi mingi o eza pona mambo jeunesse bazozela mambo ya bale ndenge ezo ya boy ye mutako remettre nkeni wana pour ça la biso bien et ça la peut bien na mandat na ye. Mutu a dit sérieux papa. Place misala les salama Congolais et surtout Congolais nous sont ça musala na kata province. Neti maman na biso nani maman Colette l'honorable Colette Lukamata maman pasteur. Maman Colette toko ekozala pe bien to ozobenga ngai. Nenge bosolola kana Jonathan Bialusuka wata nde bosolola kana mapamboli nde pasteur. Bona ebité. Alors pasteur ala mosala nzambe. Matia balasenga ma photo ya honorable Colette Lukamata ozomona za na kata église tali wala kata église. Moi badina ba député bazinga zinga moi bazomona. On a l'église hier moi prêcher. Honorable Colette Lukamata en tout cas le boka nzambe tambola toujours na bino. Message na ngai za boye maman honorable Colette Lukamata ngai nazali wata ngumba.
qui m'a eu l'ombre maintenant. Il faut pour avoir appel de men. Mais kala, mutumos, wenanga wakala associé wabetu, wakala donatrice, mon action de ademende bad. Maintenant ngol semeni ici de la province, mamou mabad. Appui de ben, c'est très important. Qui eu l'ombre l'appui de maman honorable Lukamata. Pour na moni aux autres on stade na fesh. Az autres on stade na fesh. Très bien. Donc tokoya wana ngai nazali depuis 2002. Naza pemeni avec club depuis 2002. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Naza communicateur officiel ya Vita Club. Ndenge nazoloba awa. Na yebi sport ko banda donc na niveau osakanati. Ngana papa aza en face na ngai eloko esala to yeba neza sport. Très bien. Naza na maîtrise côté kuna ndenga na yena Baraka TV, des télévision tout cela. Ba boya basa musika ba sport. Ya dewa. Maman nazo ko pesa makambo na province na sengi appui na yo. Na première édition ya tournoi ya football, c'est la toute première fois na province na biso o babengi kumbo édition o Jonathan Bialusuka Wata. Maman Colette tozana besoin ya appui na yo. Tozana besoin ya financement na yo pona eloko wana simba po toko yape wana toko beta terrain o ya mabele nanu eza wana place ozotonga terrain ozotonga stade toko beta pe wana ba match ko beta wana appui na yo présence na yo c'est très important. Na yebi ke message ko komela yo parti on azoloba natangi vraiment tozo ze l'appel na yo encouragement na yo biso pe toko tombola ma misala na yo ozo sala to lobi déjà que bravo na musala ozo sala ya stade na fesh toko ya wana na mbondekolo toko vandisa nteke pe toko tombola yo toke liboso. Donc bana kwangu bozela biso makambo ekomi nango ekomi okende près. Bravo toujours na honorable Bialusuka Wata oya ndimi pour na jeunesse kwangu cette fois-ci ba beta bale na appui ya gouvernement provincial ya kwangu. Président assemblée provinciale il est grand amour ba jeune ba komi otala bino. Chaque fois, et que ça mke tozawana na mbundekolo. Toke kota la fesh. Toke kota la terrain na Kasongolunda. Toke kota la terrain na Tembo. Kotambola wana ça coûte. Webi na province na biso po tambola. Et c'est ngambongo ebele mais c'est le gouverneur na gouvernement provincial bino moko boye biango. Donc dans un premier temps, tozo tambola bongo nyo surtout appui ya mwana mboka Jonathan Bialusuka Wata. Pona lukumu ya bino gouvernement provincial ezali mandat na bino, ezali lukumu na bino. Ba joueur babi mana kwangu oyo bakufa aka ndenge wana sans appui mais ngai na telemi na nzela na mandat na temi na mandat ya yo papa Willy Bitusila. Bato remplacer ki bazala wana bakokate na bandango kala. Ba etufa projet oyo na yana ba mindele. To sala eloko wana mais Tobosani pété, nani honorable nani Mapamboli actuellement président avec club équipe royo badedouana komo ya kutimi yaka Mapamboli aza mu yaka de père de mère comme Wata na minito président à Vita Club. Votre soutien na tournoi wana po ba kwangolé bazotala alobaki nini asali ndenge nini édition ngana koloba ngana bomba kate première édition na première édition alobi nini pona likamwango bon yende président à Vita simple communicateur ya Vita ye asali loko voilà ba kwangolé na la kate mene ele mbwa kuidila ile mbwa kumake kwangu tuende kuntu alto simba na beto beto tulikwata tusimba na moko ya moko to pesa mayele yo professeur koza la professeur te otanga mingi ba livre ba action siko ngana professeur na tanga tout ndena action. Voilà, à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Wanezali. Toujours le côté de infrastructure sportive. Comment est-ce que moi, Lamboka, Watangumba, à ça qu'on annonce d'abord que c'est la toute première fois, tout le monde a tournoi Maurice Salam à niveau de la province, il y a Kwango, et qu'on permette que le village, tout, Ketembo, Kaema, Kasorolunda, et pas le prince à Kasorolunda, le prince Aimé Mangia di Patience, Bifoulou, Aimé Patience, Mangia di Bifoulou, le secrétaire général de la partie ABG, en tout cas, ce que vous allez traiter, vous avez vraiment bien rétabli rapidement de manière que le Bokazambe Zali Kolono pour que force dans des salariés, parti politique là, il y a ABG et que les Liboso, et surtout que la qualité de la compétence aux Alango. Merci, et pas et pas les mettre Choupa, tout le total élément. D'abord, comment est-ce que province Congo qui représentait un niveau, il y a Stade Martyr, le championnat de la Coupe du Congo, il y a boxe, tout le monde qui quelques boxeurs congolais qui accompagnent la mettre Choupa, tout le reportage, il y a le journal de la ville signé en père double, moqué, on réveille sa police, c'est parti la régie.
La 34e édition du championnat national de boxe s'est clôturée en beauté le dimanche 16 novembre 2025 au gymnase du Stadium des Martyrs de la Pentecôte. Plusieurs provinces ont participé à cette prestigieuse compétition, entre autres la province du Kwango, représentée par sa ligue provinciale de boxe dirigée par Maître Chupa Mafis. À l'issue des finales disputées, c'est la province du Haut-Katanga qui est sortie vainqueur. Le Kwango est sorti troisième avec 3 médailles. Une joie qui a poussé la délégation du Kwango à se rendre à la résidence du député national, l'honorable Jonathan Watabialusuka, le sauveur de la province du Kwango et mentor de cette ligue de boxe. Question de lui présenter les médailles et le remercier pour son apport. Mon autorité morale, ABG, Jonathan Watabialusuka, yende asuli biso la compétition otoyaki au gouvernement provincial akipe biso te ni ata na mai soki ezalaki autorité morale ya ABGT eli ya ville ya Kenge Jonathan Watabialusuka charge ya Kwango nde azwi biso charge yango tokokai kotika bongo te ezalaki toleka so epai na ye. Très satisfait des résultats obtenus, l'honorable Jonathan Wata s'est exprimé. Je suis honoré par le représentant de la discipline de boxe, Kwango, qui est venu représenter notre province au championnat national de boxe. Et ils ont travaillé dans des conditions très difficiles, le logement, la restauration, les entraînements, la participation, tout était difficile. Mais nous nous sommes battus pour qu'ils participent. Et ils ne sortent pas même prédits, ils nous ont amené 2 médailles de bronze. Et c'est une grande félicitation, un grand honneur pour la population du Kwango. L'enfant qui est parti à la chasse, quand il amène un gibier, c'est pour toute la famille. Donc ces médailles, je les dédie à toute la population congolaise qui sont venus représenter dans ces championnats de boxe au niveau de Kinshasa. L'amour pour le Kwango, la passion pour le Kwango. Le Kwango, c'est mon affaire. Si tout le monde commence à conjuguer ces verbes-là pour moi, le Kwango c'est mon affaire, le Kwango ira de l'avant. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'abord d'amour et de volonté de faire quelque chose pour cette province. La Ligue provinciale de boxe du Kwango, 3e au championnat national, invite les autorités à s'impliquer davantage pour relever les niveaux du sport au Kwango. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yamonda Ekolo, magazine d'actualité. Bon, tu connais comment est-ce que combien boxe, tu connais Salema. Ah, la carte la République, la carte ville province ya Kinshasa, ma province qui est représentée, province ya Kwango, qui est représentée. Président Wata, une minute par rapport au monde aussi mettre Chupa, Nengi Azalaki. Président numéro 1, Wasimbi, boxe à niveau de la province de Kwango, de la même équipe, Bakenda qui va bouni, puis Bazio ma titre na bango, ba m'aider peu autour de l'andiango, poser encore de nouveau comment est-ce que le président Jonathan Watabialusuka, un mot en rapport avec ça. Oui, félicitations, na combo dynamique pour le développement du Kwango, ndé développement, ndé ba action oyo, bisoto susenaka, na ba membre ni surtout, basa na dynamique pour le développement du Kwango. Félicitations Maître Tsupa et aux gens soutien à Bisso, tous ensemble, naza sportif, ils ont côté Makofi, naza côté Amutopi, tokopé sa makambo, je crois jour rango tournoi, les mawana ba sportif wana bangondi ba ndozalaka ndinga wana, vraiment tout moni pena autorité morale ya parti nangai ABG nenge ayambaki bino, mais nalanda ki eloko esala ki nga passe soutien wana ba médaille wana mutifala ala tango eza gouverneur non. Gouverneur. Mais gouverneur a boit qui bango. C'est ça l'absence aussi. À minimiser mais ba guerre d'esprit voilà pourquoi. Nous voilà. Truc province bino moko. Ba Kwangolais, bima bia tout à l'heure na ma médaille ma t'envoie ça honorable bien le Suka Wata. Muti feti Wata bien. Oui, peut-être mon deuxième partie il y a pas foni bentala muskerane papa malamu. Azalaka bien ya bana. Très bien. Mutaliboso alingaki ala tango gouverneur de la ville. Na ba vice gouverneur ba ki ba lati mais tangu bazolongwa province po ba kende ko participer donc ba ebisa bango la rezati ba ko soutenir bango te
bino boye bisangai baza na gouvernement wana en tant que banani baza pona ni baza pona ba ministère bobima ministère ya sport province biso pe to komeli bango pona tournoi na biso oyo ya football to kobetsa kuna to komeli bango oui biso to komeli po baza l'informer ba yebi ke biso to tiaka bango ka to considérer bango les restes problème ezala ngote ba pesa teme et ça linga passe il fallait balata ba médaille wana médaille ba ke kolata un Congolais qui est honorable Bialusuka Wata yé muto asala ki po bango balongwa na province ba ya ko présenter province pe ba bimi 3e. Très bien. Vas-y 3e place. Atia ki ba moyen nyoso kolala kolia ba prime ba encouragement ba biloko nyoso wana sali. O est-ce que honorable Bialusuka Wata o azolinga ngo pona poche na ye pona ndako no bia azolinga pona province mobimba. Voilà ba Congolais là où na zotinda bino le fungula meso. L'utalaku qui mutu faut le soutenir ya wena ya souci de province ezala yandie lutata wili bitu isila okasala ki make bien ou province il faut ton soutenir mais hoka to mona ki make bien ama botu fait ton soutenir tata pour mudiambo wena gouverneur non to ko soutenir mutu azo sala eloko malamu comment na boyeba na bakei ba reconnaître que lelo bakeko bunda vraiment ba Congolais mena yena hala Mousse ya lo informé ya ko heka ya lo heka information wa mbote ya lukamba mama bien na fo Lolande itatanga mama nani honorable Colette Lukamata nenga zotonga stade kuna asa na soutien na ngai e ko sala passe na ba konti na ngai ya parti te non ensemble bozo luka développer ensemble tous voilà na tournoi ya football ne tozo na mama Colette Lukamata akotika bongo te akoya po ala kisika ya sana souci ya jeunesse ya mwazo tonga stade sikoyo boye jeunesse wana bakeko bunda makofi pona lokumu ya province c'est la toute première fois les province est mis 3e ata binomoko bufungula mitema bufungula mbondeza yenu vraiment pardon moi c'est kwangu de betu ya toma kima tukwelo ngaka développement ezala bino bato bolandaka ba politicien sima apport na bino ezala kanini apport na po comme on l'a veste à propre ya azo peso mbongo siko ko étouffer baninga mais oyebi incapable ya porter un plus comme conseil pana kutana na politicien oyebi politicien wata kutana naye oka ayaka na nini c'est pour cela moi lobby politicien abwaki se abenga kayamba ka soute pona nini ozala ki pemene wa ndolo belo koti pesa makambo pesa loko zo loko ozo comprendre boti kakolanda ba politicien to sala effort ninga utona kingai papa mboso combien de fois tokutana batu ngai ndeko ta mutu ngope omoni na ba ikambo ye wana zala wana ba kosta ba tableau kadi siko na ndoke ndipona senga mbongo ndoke ndipona ba projet oyo là où Congolais ba yamba bino bosolola po pesa ba projet bangoli bazanga moya kokondoa ba mususu kutu balianga la mususu badamala baliola pourquoi même ba memanga adamanga la kutana pe to kutana wapi bloc cadena. Voilà, les bienfaits, Babo sera les bienfaits, c'est ça, c'est bon, mon frère dit Maï, tu bien que le président Jonathan Bialusuka Wata, Azali aussi élu dans la province, il y a élu dans la province, il y a Kwango comme député provincial, et dans le niveau il y a Kinshasa, dans le district il y a Tchangu, Azali Bongo élu député national information qui tout total c'est comment est-ce que a Outayi Kosagi Sabato Kinshasa Tchangu commune de Maluku. L'honorable Jonathan Bialusuka Wata apporte une réponse concrète aux besoins des villages, le village Fumuketo, village Inanga, village Karo et village Nkomo viennent de bénéficier chacun d'un moulin brailleur moderne, un équipement devenu une véritable urgence pour ces communautés longtemps confrontées au manque d'infrastructures et de transformation. Toujours attentif aux préoccupations de ses électeurs de la Tchangu, l'honorable Jonathan Bialusuka Wata n'a pas tardé à répondre favorablement à leur doléance. Chaque village a ainsi reçu un moulin brailleur de 16 chevaux, full option, capable d'alléger le travail quotidien des ménages et de transformer un cri de détresse en joie et soulagement. Grâce à cette action, les habitants retrouvent espoir et voient s'améliorer leurs conditions de vie. Bolingo. Basa combien de villages? Village Fumuketo, village Inga, village Karo, na village Komo. Bazui ba moulin. Full option, il y a 16 chevaux. Il y a moi bozomona. Matiazo balancer ngo. Bon, le président Jonathan Bialusuka, nenga saki achat na moi somba kiango. Bien fait. Après si bandeko ba tout akaka, ba mama ba kemba ka mukongo, ba bazwa moulin.
Bloka Botolo Baté. Bravo la présidente Jonathan Bilosuka Wata. Continue encore ma œuvre à bout. Tout le monde qui morgue, balancer ce morgue, yangwa bozomona. Université Tony Kuna Popo Kabaka yangwa. Université du Kwango pe ezotonga manakati ya Kenge Kalamingite bakomona ba image. Voilà, comment on a bien fait à Moké Kitoko de Salamaboué. Dans les siko otala ba Kwangolais belé. Parce que tout le monde qui est Moké la souka, otala ba Kwangolais belé. C'est comme si ka binomo ba Kwangolais de besoin la base ya koluka comme ba malheur pour que le développement ekota kunate. Oui. Binomo ba Kwangolais. Les amis tout souhaiter parce que eux ba acteurs politiques mi ba comme luka ba développement ba province na bango. Mais quand on a Congolais, on a beaucoup plus que le malheur et la province de Congo Binomoko. On a la Kotonga à la Kinshasa. Quand on a Mapango, on a étranger. Mais dans le village de Binomoko, le village natal, même à ta toilette, il n'y a pas beaucoup de Kotonga. Moli, moi, ma baisse à 4 de alors, si on dit que le président Ouattangou, on me repère sa conseil à comporter un plus en qualité à président de développement pour les provinces de Congo. Conseil de groupe ça dit le pays, banane aux alliés qu'on ciblé, donc on conseil d'ailleurs pour qu'il va changer l'image de la province de Congo. Conseil nanga ya liboso na bato oyo baza na facilité ya kozwa 10 francs toyebi mboka na biso tozali na ba acteurs politico tozali na bango bazebele bino mo bomiyebi ba député national ba député provinciaux ba sénateur na ba sénatrice ba ebiki toyebi mokili monde ndenge ezo développer boza na mot à dire pour développement ekota boza la exemple message nanga ezaka aboye tolingana. Je crois que mutuna ndako na ye na portable na ye na ndako na ye ata na bafeti akinda kale oyo salami ata balisi mwana batiaka muziki ya mboka na biso si sabidi mbasi bato bakumwena bana bakwangu tokala ku imosi tukutana mu réunion mwisho totunga kwangu de betu. C'est très important. Ba collègue député ozana bango ya ba province Kingandi tala ba province na bango implication na bango mais yo tala tango zui okomi ko zo salaire na yo ozowela nini tango zozo mbongo na yo obosani ke province wana nde epesaki yo pouvoir ozalango ole ozongisela bango bolamu conseil nanga ezali tolingana nanu tolinga kwangu s'il vous plaît tokende bomoni image oyo mateta azolakisa biso honorable Jonathan Bialosuka Wata autorité morale ya parti ABG azali eli député national awa na Kinshasa wa atongi surtout na tchangwa na tchangu OK na tchangu komona vraiment l'école oya tongi eza na enseignement moko ya au niveau mwana nga liboso Priscilla Kabundu azwa diplôme wana na keyo tali enseignement eza wana otali biloko azotonga bamule o soki na bina pesa bino prix na ngone na moni la ngona ba Dubai na ba Tcheki boko ganga apesi wana pourquoi apesi yango po aza na souci ndenge ndeko alede wa uti koloba ba mama ba tuta kaka ba mboka wana nyoso to apesi na yebi yango ba karona yebi ba fumuke to wana ba mboka wana voilà à répondre d'abord bande kwa Tchangu parce que ça aussi Elia Tchangwa ah oui à répondre bande kwa Tchangu mais aza sans frontière nengo zo mone wana avantage ne yango wana ndenge aza na Kinshasa wa atongi pona bana Tchangu wana Tchangu na zoloba apesi biloko wana mais siko soko kena ba province ndenge na uti bino moko bomona kitango na uti na Kingulu bomoni bato ba uti 3 jours na makolo aller retour 6 jours nazaki na mbongo te mwa mbongo ya par jour ya ko somba mwa masanga yango na sala kike non esala mwa bientôt lali na bango bazongi mutema malamu esprit wana ya wata ekoteli ngai encore wata plus wata esalaka omo esalaka ndoi epesi esprit tozana esprit ya développement to uti na ngona ba famille na biso pourquoi pas yo acteur de sodo ciblé au réellement qui va ko apporter vraiment ko tchalo beaucoup na patte pour que moi le quoi toto tanga obi que le président Jonathan Bialosuka Wata autangi honorable Colette ya Lukamata autangi na bakisi le sénateur Aimé Mangia di patience Aimé Mangia di patience Aimé Mangia di bifulu bidozer je kozwa Mapamboli autotanga combat Flori Mapamboli sans oublier la grande dame pasteur maman pasteur honorable Colette Lukamata déjà la kisi acteur so moni la carte ba ko kota ba sanga la carte groupe abattoir pour que boluka flamme beta et que kwango za développement ba député nyonso bango nyonso mais mitema miswaza mitema ko kabate bon mitema ko sungate siko balanda ndakisa nanga ngana na mbongo te mena na mayele alors tala nazana ngana na mbongo te nazana mayele solo la bango tala ngata ba boza papa Christophe Mboso bazali wala boza ba Yandre Kimbuta yangu ancien gouverneur de la ville Kinshasa ata mona kwango
Basé belé. Kwango. Bubiningani dia. Pour le national chef coutumier moko boya. Aje sanga makambo oyo ya ba mobondo. Mais là c'est pas chef coutumier wala. Abi ba yakaboza ebele bozo travailler pene ya mokozi ya mboka. Ba yakaboza ebele boza kata ba institution mboka koleka ba teke musika bozo ebele. Na bolingi bokozi ya mboka te na ndimi ngo za raison. Pourquoi ça la raison? Parce que kolinga mokozi ya mboka il faut olinga ye ya koluka ko matérialiser vision au chef de l'état azana ngo ya koluka développement ya Congo. Mais bien, vous avez permis de faire mboka mimi pour luka ba développement ya mabumu na bino. Pourquoi ça va bumu miner le kata ya yo ndenge za liboyi. Na mbongo bozo mbongo ya mboka, ole boke ko développer ta mboka ya bino mais bino bo profit ko vivre ça ba mboka ba mabumu na bino. Boko so ba appartement na ba poto. Na boti village ndenge za libongo. Lelo oyo tant que population ya Kwango, tamba la Kwango ba jele bela Kwango lelo. Ba ko ba le ba porteur ba mingi ba porteur awa. Oui. Mais or tamba za porteur attaque à bimi licencié. Assisté licence d'assisté gradué na e, a comme le porteur. Il y a d'autres qui sont mboka za mabe. Tant la mboka za mabe, bazo finga directement les chefs d'état fait Tshisekedi Tshilombo abi que les chefs d'état fait Tshisekedi Tshilombo. On est obligé province ya Kwango. Bazo le lango. La seule base de Kwango abi que Fachi Beton a négligé biso la carte ya Kwango a boaki biso, ali ko ka bisoté, ali ko tala bisoté, ali ko luka développement Kwango té. Mais on a des chefs de l'état après civil ba Kwangolais et belé ba poster na kati ya ba institution mboka pe mingi boza pene na ye. Mais jusqu'à quand beaucoup la mité ma belle pour le province ya Kwango tala bango une minute mais ko sangisa no province mais ko sangisa ba acteur politique wana mais ko lancer message mota immédiatement avant toute question musu pour que aussi ko chuter. Merci na bino ba congolais isika bozali nzeyine benu ko luenanga ba politicien ba acteur politico banani ndenge bozali benu ko luwaki yaka mutali boso na politique Nkolo ezali papa Mbox avec beaucoup de respect. Tout à l'heure, kuna tutokidi, tout à l'heure le ba province babo ko abune benang, tout à l'heure ko angune de bête bune dienang. Mene yena mwana wa ben lu ena ba politicien. Qui me fait le latin benu, esprit d'équipe d'une toile qui a beto côté des sports. Tout à l'heure il y a fair play. Mon aba joueur bune ba bola ba di papa, faut que tant quoi au double, mais hakatelema ba di hen mbota ba di yambi. Et esprit dîner yena dia mena qui m'a eu l'ombre tatambos sangi sabana ba kuluba Kwango premier citoyen de la ville et la province ya Kwango monsieur Willy Bitwisila yudi la konti tango sangi sabana ba kuluba Kwango to telema en tant que mutumos ngai na yena mambo sport les ala qui annonce les lona yako annoncer déjà lettre de takote monanzo mon bureau de ngai lettre diane ba Kwangolais qui mbatatanikin implication wangei mambo ma sport man yesti mamena mene ye ku ya ba tu bana wena bangei nge wena ya sinati nge fueni wo hoye po tomwe ndinga ya mindele pa bisi participer mon championnat diane pe bana ba Kwango baloke ba joueur bele tiza mota ngei quand même 4 gouverneurs ou sala mu histoire de bien votre implication benukul Batu ba kulubana bena ya mbundu bena ya souci yo sala quelque chose de développement implication wangeta atambo tutalomba kontilumbu makambu ya koleka oko sala mutu boy eza na sens mon côté mais makambu ya ko sala likambu ya bien na province c'est très important batu ba ko yindwel batu bo bandilang mena ici ya mambo mananze kuna province ma sport mais ba Kwangolais bala tala implication wa ben ba Kwangolais mambo mabadi yelukambe mama matangwe fweni haisi balombila bahakulu bakala kima kimos totombula Kwango de beto yebeno bana baba ketu bana ko mon no ma TikTok lukwe hoye Kwango il est grand ta bo contacter ngai na numéro o izoleka wana na nzela magazine bako tsabino en connexion na ngai totombola pour votre soutien c'est très important cautionner province na biso nzela zate ndenge tokende ko tala ba terrain na ba journaliste na okene na bango na ba cameraman to bando tambola kolia banzela ba transport ba crédit ba place musu format na nzete pour sur na téléphone votre soutien financièrement totikela ka mutu mokote tozana besoin na bino Florima Pamboli honorable. Merci pour le moment vous êtes présent avec club implication na yo pona tournoi ekobetama na province. Voilà personne dernier mot que d'abord tozana ba information moko ya ko ya bana commune en Sélé. Merci beaucoup surtout bande ko na niveau ya ba Bibwa Badara na ba campagne partout benga biso modekolo en rapport à Italie insécurité na commune en Sélé
avant la paix ça mon mboka watanguma dernier mot donc d'abord la sur la bande de commune Nsele. Commune Nsele, c'est comme si batu mingi habité ba mabe ba kota ki ya mingi, ba koti ya mingi, ko sara ba criminalité, ko ibotora bloka bato, même la police a bossala ki mission na pour protéger bato. La police a quand même beaucoup plus ça pour protéger bato ya mabe, mais ko menacer bato malamu. Mais le cas où on a besoin de compte, on a besoin de côté, tu as dit bon, là tu as betaka et quatre rabi balé, bisobé, bazama, bamboka pour que même Congolais a souka a information. Tout coup là qui a le premier site commune à Sélé, moi l'amboka, mon fan kanzo la meso. Moi la mouteke wana vraiment azo sa musani na ndenge sengeli. Tout solo là qui na a rapport au état de sécurité à commune à Sélé, peut à promettre biso que a kokitsa le général Israël Kantou, kuna kata commune à Sélé, azali numéro 1, o Simbi. La police a quitté ça. Chose promise, chose faite, a quitté qui général Kuna. Tout tambona bango na ba bibwa partout. Pour que, ba rassurer ba na commune à Séléké. En tout cas, la police a télémi na bo pikili ki pe na bo kundo banzoto pour la koluka. Comme ma sécurité la kata commune en Sélé. Toi na interview entre ya général Israël quand tout pe na, moi na mboka Franck Mozo la mettre au premier sport commune en Sélé. Et on va après si c'est parti la régie. Et merci bapandisa mwana motona na bino na tambuli lelo pembeni na bourgmestre na biso ya commune ya Nsele na zaki pe na mokitali na ngai awa na mboka Nsele au commandant commissaire urbain et na cadre ya itinérance pour na kotala lolenge nini tokoko sala ko mener ba opération pour na ko mettre un peu population hors d'état de nuire par rapport à la criminalité zoko c'est décrit awa. Ces derniers temps, tout le monde qui est la Bibwa, pas ça, tout le monde est là, Mboka le quoi Bosoa, Makamazima Mingi, Yangana Fokoye Bango, pendant qu'on vend sa maëlle, tout à l'heure, toko sécuriser, peuple, puis combattre les blocs pendant la période où il y a fait côté où il y a nouvelle année. Je crois que Yango a autopé sa message, présence à commandant Awa, à tourisme été. Aïe, notamment pour s'enquérir la situation au regard de tout ce que la population a zopé comme rapport. Et les lots, on a quand même garantir Bango que la sécurité, ça tout ça, on a fait parce que même si on a fait l'équipe, il faut toujours assurer la sécurité dans Bango. Donc, président à commandant, je pense que ça dit déjà tout. Donc, base à la kimia, la stratégie ici, les OP, ça m'a pour qu'il va renforcer davantage, même pendant la fête, que ça soit après la fête, que la sécurité tique à la totale. Merci beaucoup, Naël Mawana. Bon, comment est-ce que Franck Mozo la messe sur Bourgmestre commune à rassurer la population et l'ongo na mokozi ya ville prophète Kinshasa ya la police pe et l'ongo na pour rassurer ba na Séléké kimia ezali vraiment pe ekoti ba bazali ko travailler au four et au moulin. Tout à l'heure info communiqué au ya ba commune à Sélé. Les bourgmestre Franck Mozo la messe à cause de la libération ba chef groupement na ba chef village ya municipalité na mokolo vendredi le 28 novembre. Boye ba ke Franck Mbozo la messe azali beaucoup messe commune à Sélé azali ko invité ba chef groupement ya juridiction notamment l'intérimaire ya groupement Kingakatu, le chef du groupement Ngouma et les autres ainsi que leur chef de village à une réunion stratégique ce vendredi le 28 novembre 2025 à 10h juste à l'université de Kinkole au quartier Kinkole Pêcheur tout près de la maison communale. Notez bien. Une importante communication sera faite sur place par l'autorité municipale de la commune de Nsele. Donc, vous voyez, communication, mais ça, les marins, le premier citoyen, la commune de Nsele, Franck Mozo la messe à Koloba. La présence de tous les chefs coutumiers et chefs du groupement de la commune de Nsele est vivement recommandée. Donc, si vous avez un chef à groupement, vous avez un chef à village de Nsele, vous allez vous allez communiquer au moins Franck Mozo la messe au premier citoyen, puis représentant. Le chef de l'État fait que la commune à Saliango peut communiquer aux alliés balancés et pas à moi Mboka M Chiba de la ville de Manassé Chibango M Chiba de la ville. Quand la commune a scellé, tout ça peut un communiqué nécrologique, communiqué nécrologique. Sans que maweza kuna la carte commune a scellé, bolanda élément au monde école les alliés proposer le parce que tu perdre le chef du bureau moi Mboka José Mota déjà programme c'est bolanda communiqué nécrologique et on revient après ces plateaux. C'est parti la régie. Communiqué nécrologique. En mémoire du chef de bureau de l'intérieur et sécurité de la commune de Nsele, chef de bureau Motanga Moussimi, né le 21 octobre 1959,
P. Aouti Bungi Samoli Monae, le 15 novembre 2025. Le programme officiel est obsèque. Il y a Sebe Motanga Moussimi et Salami Boye. Mon collègue vendredi le 28 novembre 2025, à 18h, veille mortuaire à l'esplanade de la maison communale de l'Ancelé, à Kinko les Pêcheurs. Elle sera assurée par les orchestres musicaux Teke, religieux et autres. Le samedi 29 novembre 2025, 9h, levée du corps à la morgue de l'hôpital général de Kikole CNPP. 9h30, exposition du corps du défunt à l'esplanade de la maison communale de l'Ancelé. 9h35, office religieux. 9h55, témoignage. 10h, dépôt de gerbes et de fleurs et dernier hommage. 11h30, départ vers le cimetière familial de Kibomango au village Bingi Bingi dans la commune de l'Ancelé. Communiqué signé la famille Ngamoussimi. Bisope Monda École au magazine d'actualité te présenter ma sincère condoléance à la famille, il y a chef du bureau Mota Ngamoussimi, que son âme repose en paix. Voilà, merci beaucoup. Tu as comme la Souka édition moi Mboka Watangumba RD trahir biso. Tu beti mis sur le compartiment. Télévision zangonga to ebi. Tu beti mis comme sport d'ailleurs on t'attend kala. Nango ta la caméra voilà. Tu sais que le basé la développement à quoi mais tu attaquer beaucoup plus compartiment sport parce que les alliés activités oyo vous avez bango quand la mingi était connue la carte promesse sous patronage déjà le président Jonathan de Souka Watapé ont interpellé encore assistance le quoi maman Colette Lukamata honorable député national Azala na le beaucoup la carte à parti na Flori Mapamboli sans oublier na gouverneur Willy Bitussi la pena et même Mangiadi alors na lingi sur autant la caméra voilà na auto lobby kwa ngoza monene développement comme le singa congolais tout acha le beaucoup na carte Salama résumé moko mukiami surtout sur le bawa. Pena lecture moko une minute comme message pour congolais partout ici la bazali. Voilà na nyoso tout. Ça parti pris. Oui, nyoso na uti koloba awa ezali likambo ya province, ezali likambo ya famille na ngaite, likambo ya nini. Soki bomoni lelo yo na annoncer eloko wana ya sport na loba yango de kito sala. Date pesa mina noté hein. Date na noté, date ba koyeba to koleka awa ikopesa mapeka ka awa. Ikopesa makaka awa. Clôturer vraiment. Tosengi na Congolais esiko ozali boyoki annonce soki topesi yango ezali ndeko na kotaki na Betty Ports andimi azala sponsor numéro 1 yango to dédié yango na ye deuxième édition pe kozala troisième kozala o tosali yango pona kobimisa ba Congolais au football ezokufa na makolo abani mwana muketi akei ata école de foot makambo ezebele ezala makambo école de foot eza wana na sima bokomona mikoleko ya ekokota kuna na sengi na Congolais implication na bino financièrement et surtout kala mingité na magazine mobile bozo na mipiko ya ba journaliste na ba ingénieur mateta bazana to kokita na province akwango e koki kolia biso 1 mois bolongwa na feshi bokota bokende tembo bolongwa boye ye moko Jonathan Bialusuka wata akokoka te to sengi implication na bino mama Colette hein même Mangiadi notre CG ya parti. Donc implication na bino ba cadre ba député no surtout ya parti ABG ba cadre ba député na parti ya Papa Mboso ba cadre na ba parti nyo surtout ya ba Congolais bazakuna bino ba ministre provincial ya gouvernement provincial na biso akwango implication na bino ba Congolais na ba Congolaises soki bolingi bo contacter biso bokomelika ka mbonde ekolo bakotia na minute ozobenga akotia en contact na nzela ya numéro na ngai ya WhatsApp to ko développer tous les Congolais implication wana wa ben tout la tankina musi ato yandika première édition de football président Flori Mapamboli actuel président ya As Vita Club équipe qui aba dédié muzina dia dengei tuena be tout ya bayaka implication wangay c'est très important ban dynamique pour le développement du Congo boté les équipe ko salama pona ko kene ko tambola à très bientôt tozozela notre sponsor numéro 1 Allo Baliloba ya Yambo, toujours dans la province, Kotala, Basit, Oyo, après Tokozonga, Tokosala Bapoul. Merci, mon école. Voilà, merci beaucoup plus à tous qui ont interpellé le président, ou bien l'honorable Mapamboli, aux alliés d'abord dans le Asivita Club, appelle Oya, le président Watangumba Mathieu, et comme il a vraiment, au capé, au trouver une solution. Bon, vous avez un message, il était besoin, vous vendez les angotés. Vous avez un message, il est bon qu'il ait une action parce qu'il est en train de se battre comme président dynamique pour le développement de la province de Kwango.
malgré qu'il y a aussi cadre de la carte, il y a ABG, parti cher, il y a honorable député national Jonathan Belosou Kawata, mais la carte de la dynamique pour le développement de Kwango, ils allaient structurer ça depuis Kala, donc je crois très bien, bon accompagner un mot pour le Luka. Babi, la réussite ou l'échec ne dépend pas d'un individu, mais dépend de tous. On va bloquer en haut pour ma province. Merci là aussi. Dans d'autres pays, remercier même pas de problèmes partout aux Alaki, sans oublier Foumou Malakata Moukisian Voula. Depuis London, il y a eu que, et pourquoi pas na Man of God Motonan Zambé depuis Canada, et il y a eu que vous avez belé temps, vous avez travaillé beaucoup de gens s'abonner massivement à la chaîne YouTube de ce monde école officielle. Merci à Égril Mateta, merci à Wilfried Sama, merci à Benjamin Kilunga, merci à le président Mathieu Tawatangumba. Merci. Parce que la question est belée. Il y a un rapport, il y a ma cambo, il y a ma bonne autre temps, je crois très bien. Avant tout comme la semaine prochaine, tout sous le long la bino. Très bien. Merci la bande de commandations partout. Vous pouvez communiquer à la bande de commune en Célé. Vous allez vendredi, j'ai la 10h à la commune en Célé, surtout le chef de groupement, le chef de village pour répondre présents à l'invitation. Tout l'appel, il y a moi en Boka Fak de la maison. Merci la première citoyen commune à Kimbasé, que le bourgmestre Jean Singanga Kidou, mon info aux alliés pour changer aussi l'image à Kimbasé. Et pourquoi pas na le bourgmestre commune de Massina Chikouka Tumba Joseph vraiment tant biso ça pour autant oublier mon amboka Papi Mbumba Ngalima bourgmestre commune Yanjidi. Moi allez voir la présentation, je vais vous tout prochainement édition sur Azongité. Je vous aime beaucoup plus, bye.